chaîne qui vous édifie. Timaka kozobika nyonso ezosekwa tozotatola bolamu na Nzambe yayani mozobika nyonso ezosekwa tozotatola bolamu na Nzambe. Il est vivant, il est vivant, Jésus est vivant, il est vivant, il est présent Yahweh, il est présent. Masia nazoyemba ye akufa sekwa ye abotama mokonzi ye akufa mokonzi Yesu asekwa pe mokonzi. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes de partout. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous captez. C'est bel et bien votre mission Ciel de Star. Ciel de Star, une production signée EHP. Toujours plus haut, toujours plus fort. Nous sommes là pour vous. Vous nous avez appelé de partout. Bengi bengi biso, vraiment, vous avez qui baï, que bengi bengi. Pour na kotuna mituna ka lolenge bo mesana kotuna. Eza na ba o batanga ki kombo, eza pe na ba oyo batanga ki kombo te po babosana ki mais du moins ba pesa ki image ya banzembo, du moins ba pesa ki image na forme po mi muto azo expliquer muto talo bi frère wana salaka boye wana wazalaka boye azo expliquer muto ndenge azali en tout cas na bokasi ya EHP Media elongo na équipe mobimba ya technique ya EH Media tozalaki vraiment ebele banaton mwamba tozalaki na papa Bruce Bilma tozalaki na Charlie Kanga Dede Miongo en tout cas to kota ki to patrouiller to lukeli bino muto bozalaki na eposa. Je suis sûr que bino mo bozo yoka déjà son bobi ki nazanga mon côté bino mo bozo yoka déjà son ya nzende zo beta vedi bomi tuna ezanani nous allons tous les découvrir dans pas longtemps. En tout cas to sali yango pour na bino. Et puis na bokasi ya maman GH, hein? Maman Boboto, maman Nabiso, en tout cas maman ya bana, hein? Maman moko za na motema vraiment ya bo maman moko oyo alingaka te koyoka, hein? Nungu esika bana bazali ye pena en tout cas il faut acha loboko pour appeler sa solution. Vraiment merci, bonjour à toi maman Bisika Ozali. Donc je ne suis pas seule pour monopoliser ma lobate, je suis avec une invitée spéciale. En tout cas biso na Congo RDC tozana ba talent. Nous avons vraiment de talent. Oye sengeli na bino, bo découvrir sengeli na biso to la ki sera bino, hein? Mokolo na mokolo bo comprendre pena ke mboka oyo bato baza penza bourré na ba talent. Baza penza na ba talent ya lolenge na lolenge oyo sengeli na bino bo découvrir à chaque fois po boyoka que bilengi penza ya makasi za na Ciel de Star. Na memeli bino lelo frère Sacré Mundele. À qui je dis déjà bonjour frère Sacré. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Très bien en Nzambe. Très bien en Ngolu ya Nzambe. Sangoni nyo eli biso lelo soki kotika non moi lindanda to beta non lisolo to expliquer na ba ndeko na biso ba internaute bazolanda biso bazalaka toujours fidèle na EHP Media ndenge na lobaka toujours plus haut toujours plus fort baza vraiment on a besoin ya koyeba frère Sacré Mundele tomoni yo lisusu présent na bandeko babengaki babi mona yo bamusu batangaki pe deja na kombo mais bamona kayo lisusu te au juste eza kinini au fait. En tout cas merci pour na maloba. D'abord on appelle Nzambe merci. Wa service ngolu to mona na susu kat mo ici kana bande bazolanda biso. En tout cas Nzambe za lokuna. Sango to eli biso kaka za sango kaka Jésus revient bientôt. OK. Est-il prêt?
Voilà la question, hein. Bientôt. Est-il prêt? Question, hein. On a motourné à Frère Sacré Mondele, hein. Jésus revient bientôt. Est-ce que yo bongami déjà? Hein, bisikose, est-ce que bongami déjà? On a faux, esa question faut le koyeba. Frère Sacré Mondele, to yeba. Frère Sacré Mondele a bandi musique na ye na anenini. To na isika nini po ndenge ezalaka bandeko ebele mosusu azalaka nga na bandaka na ekodi nga na bandaka ceci cela yo personnellement musique na yo banda yango wapi? Bon nga personnellement musique na banda wana aza mona moke. OK. Bon ndenge biso toloba ke musique profane po nga benga musique populaire. Okay. Mais banda na musique populaire et puis de koya ko na musique ya autre zela wana na moni dire ozoko saka ngate ko kosa pena bandeko ba inter ba ke wa musique ba pagano musique profane faut lo bango bien musique profane te populaire te pona kati ya musique chrétien to za rapena ba musique populaire dans la sens ya ba musique eza que batu ba yebi yango mingi o ye mama pamba neti ba Yesu azali awa eza ba musique mo eza populaire. Bon c'est ba appellation na biso bato mais kasi selon ba appellation na biso po biso to sapeka bato na sina mo foto ke na eloko ninge sengi David abomaka David na Goliath Saoul abomaka 1000 David 10,000 bayembelaki David trop bien on se ezali wana bandeko ba internet esika baza ba comprendre que ozo lingo mima bango esika moko bango ba linga mwa mingi te. Donc Frère Sacré Mondele banda na musique profane après aye ko koma na musique chrétienne tango abongwani, c'est ça? C'était dans 2007. OK. Il n'a pas accepté Jésus et il n'a banni ce comme ko sala nzambe à travers musique chrétienne. OK, au bandi ko sala nzambe na 2007. Est-ce que tokori koyeba tout d'abord source inspiration na yo ezalaka nini to pe ezalaka nani? Bon source inspiration na nga ezalaka lo banzambe liloba nzambe parole de Dieu yo moko zotanga na Bible to maté ya ba pasteur baté ya dans le Bible banzambe na kotanga ngamo na zo inspiration na kolanda na TV ne total ba grand pasteur na biso mboka ba message na bango to la toujours connecté na ba message na bango na média ba pasteur bazoti anga zo papier na zo koma nzambe ko inspirer parole moko ko koloba na parole wana epesinga inspiration et tant que za musana ngana mde za wa dissertation na mde na ko fungola ngo enfin que nzamba bimisa o ezaki na penser wana apesa biso enfin que bana nzambe ba palper yango po édifier sous bango. Donc to s'inspiraka na lo banzambe, to s'inspiraka na makambo to mona même à travers songe. Donc à la plupart banzembe la mingi na songe. OK. So na lali na zo mona zo beta guitare na oyemba. Étant dans la mukabo na retenir yango na beti guitare etikali. OK, frère. On a des sources d'inspiration dans le banzambe na songe. OK, le banzambe na songe, on des sources d'inspiration en Frère Sacré. Parce qu'au Frère Sacré, est-ce que tokoki koyeba quelles sont les difficultés au yokutani nango depuis au bandi mamba musique parce qu'on dit mais en 2007 mais est-ce que au banda qui fait musique quand ya carrière solo en 2007 ou comment? Oui, tant on a accepté Jésus na vie en 2007 na bandi carrière mbala moko et nzambe na ndo yembe sika mona matete pas prophète liole tant na yemba kuna nzambe inspiraki et puis bazaki édifier des messages bimaki ke ngai nzambe na ponyo saela ngai na repesa. À partir de ce temps-là, na rozwa sko makasi na bandi nzamba bangi na repesa mbongo. Na zimbongo na bandi studio na bandi mamne basala kaka. OK. Ne o bandi maramne basala kaka sko ba difficulté nini oyo yo kutani nango na musique. Ninge za ke o bandi muso za ratamso za na difficulté boye tamso na kutani na mutu moko bo asalanga mabe moko boye parce que bandeko ba bengaki balobi ba mona yo na moment moko ba ndako mona mais à un moment donné oli mwaka bokenda po bango kunde ba pesi biso na kombo esale ke to lukela bango yo pour que oyi un peu ko expliquer nini oyo ba difficulté okutana ngo esale que mususu que o mona na souté.
Merci pour notre bon, mais là juste que tous qui na le col la biso ba congolais. Pour les rapports à bandi côté. Et nous avons passé sur ma coquille au Salag Studio, na salle d'album, na côté na producteur na a 5 ans na produit ninga za pour na ma coquille wana tia ko bimisa mukile munene. Et ya le bi que na pesa ma coquille na ngai loboko na musala oyo mais yo pesa nga ba sport na su ba piste nyos na pesier. Azio na produit na osala bona osaba promettre nga ma réaliser ki ngote. Atinga ka bonga ki azara na Suisse. Akena ina ba œuvre bimisi yango aseni so ko sala. Et quand il m'a beaucoup nazeli jusqu'à ce jour après na ko zo sumu susu azapeka na kin awa azuba œuvre akenango asali ko sala nga teki abimisi asali ko sala nga s'enrichir mais ngana se retrouver na ngate. OK. De difficulté ça vraiment belle pour na stylo to kendaka fofu te ingénieur osama mbebele ba mbongo na mikie wana ba 100 francs na ngana zwa konza mapesa ngona lia mais na tiona ma eva nzambe mais mutu moko ayepo azwa ka blo na ngake na ngo bien monique na bunga ki na media na afandi sanga vodo afandi singa vo mazela ti lelo suite za la raté. Ndio Monique lokola nzamba azali apesi biso suma kokina makasi to relever les sous défis. OK, en parlant de co-relever défis, frère Sacré Mundela lobby par rapport ya kobunga nezalaki po akutana kina bato malamu te. On ka ndenge ezalaka au producteur andimi a produire yo mais na simana ngo asali yo mayu ya ndenge na ndenge ya bakongo balobaka asali yo mayu ya a étouffer œuvre na yo ou encore yemoka ki a multiplier ngo ya liembo mais moto amonela ki eloko ngo pasi a bénéficier des œuvres d'esprit eza œuvre d'esprit lobara mingi bandeko to banga nzambe tango lingo samu ninga mabe raisonner est-ce que mabe ou na olinga na sa mutu soki basali nga ngo na kosepela nango et à malamu mingi te ndenge oti koloba na biso frère Sacré que après makambo nyonso yokutanaki nango ya mabe wana nzambe asali yo lisusu ngolu et que meka kozonga lisusu sur terrain kozonga na on a terrain je crois eza na osali single je crois. Oui na zongi sur na terrain par rapport ya message nzamba pesa ngai bango bazwaki mais nzamba bazinga nzambe te. OK ndenge mama lora ibaka bayibaki mbongo ya na ngai bayibaki réputation yesu na ngai kasi batikelanga motema erreur basala ya mona vraiment donc je salue maman alors mona ngake tellement trop maman na biso vraiment tout pas na lingake makasi bayiba ina bango batikla biso kande yesu alors quoi yesu aza source inspiration à s'inspirer à pesinga so inspiration à sika donc on est sikoyo na côté estinio ça la c'est single et a deux titres eza Jésus est vivant. OK, Jésus est vivant. Parlons de Jésus est vivant. Message clé nini oyo olingaki o talisa na libota na bana na nzambe na kati ya nzembo na Jésus est vivant. Message fort nini oyo lingo talisa na bana na nzambe par rapport ya titre wana Jésus est vivant. Bon, message clé na kati que juste na la bana na nzambe moni lelo tozo be importance à Jésus te. D'autres frères sont na mutu mwazani chrétien te. Même si nga sacré bino boye baraté puissance à Jésus. Dieu te dit puissance à Jésus qui est Jésus. Mais bino bo sakara na Jésus et parce que Bible le but c'est qu'il a réussi les noms qui est au-dessus de tous les noms. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Congo a te ba osala moto nguya ne pe to ebi moto mo ba chrétien ba lela tellement trop. Le rôle nzambe na bonzambe nae ayoki kolela ba chrétien nda tindeli biso siko yo lo yembo po e bon et disons et peut sa solution na ba na nzambe. 13 années Bible le bin Jean 11:25. Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra quand même il meurt ou serait mort. Donc Jésus azali c'est quoi mutunyo swandemiamo. Nous parlons na kati nzembo la résurrection de Jésus. Donc sans okangamina muto azali c'est ko mwanga na kangamina muto azali journaliste du domaine mutenga baibi pinga pimola moko. OK. De so kangamina cameraman arozo image ya malamu. De so kangamina politicien même na monde nenga ce qu'on a kangamana Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous on fait c'est quoi. Donc o ebeba ki mariage fait c'est quoi. Santé fait c'est quoi.
commerce faut c'est quoi donc la résurrection de Jésus puissance à Jésus donc il y a ça lycée quoi so kangami ko c'est quoi donc on va donc kangama été on va tika la bongo mais so kangami na Jésus c'est comme le quoi ngai na kufaki batiki ngaka bongo na yo kangama suna Jésus wana a c'est kusinga donc nous parlons dans ces messages clés anini la résurrection de Jésus peu importe les citations sur le kangami na Jésus a pour changer union sur parce qu'il y a c'est kusaka. Ok, Jésus est vivant. Même in Lazare, 4 jours il y a Kunda Lazare et Yesu ayaki, tant ayaki, Albert Lazare sort. Mon puissance à Jésus. Waouh, abimaki, délié et laissé aller. Donc dans l'instant, donc nous parlons de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus. Ok, il est vivant, il est vivant. Vous avez tout de suite compris que le message à frère Sacré Mundele les a faire et vivre Bananzambe. Puissance on a Nzambe to comprendre était Nzambe penaza na bomoy parce que il y a deux fois même devant les épreuves to s'agita to panique to bosanrake il y a un Dieu qui est là aux cieux oyo azotala oyo azana contrôle ya nyoso pe azana makoki ya kosala juste en un clin d'œil au moni po makamnyo se changer. Mais il y a deux fois to bosanga que Jésus est vivant. Notre frère sacré kozong c'est la bino thème on a pour comprendre même devant les difficultés même devant ma kasi oyo et koki koko luka ko bungi sayo to sala ke otata banantra au bosana que Jésus il est vivant. Là je fais un clin d'œil à Patrick Colomoni depuis France. Il est la personne oyo de fois à réconforter hein? Même quand j'ai des problèmes et tout, arrête d'être pensive et tout, il faut croire, il faut te confier à Dieu et tout. En tout cas, à l'Obarananga, vraiment, je fais un clin d'œil à toi, Patrick Colomon, depuis France. Frère sacré. Peu importe les situations qu'on s'est présentées, il faut rester positif. La cire que j'ai Jésus à moi qui va me donner la solution. Mais bien ce temps, on perdre espoir, on s'est paniqué, on monique non comme ce souki. Donc, il y a un monique. Tozana Yesu, tu vas recevoir la Yesu. Ok, Tozana Yesu, tu vas recevoir la Yesu. Frère sacré. Mais puis qu'on peut ça autant, même juste à la fin, on met qu'on gratte les bisous, moi, morceau et Nzembo, la résurrection, encore il est vivant. Et au dépendre, on a choix, on a pour le coup, et puis pour fidèle au Bazolanda biso, savourer musique na yo. Frère sacré, na musicien chrétien nyonso, te na chrétien musicien nyonso. Ou encore vraiment en tout cas pour comprendre les ambiance il y a ciel de star ambiance il y a ciel de star et kendaka et puis photo qui na ngoka boy frère sacré Mundele idole na yo na ba musicien chrétien izanani na lobango na bongo musicien chrétien parce que les lots tozo yeba lisusko identifier te nani des chrétiens musiciens nani des musiciens chrétiens par contre on a yebi tant qu'enfant de Dieu moutoufois à la des chrétiens nano azane de nouveau et puis musicien mais les lots comment mona moi mingi ba musicien chrétien na place ya chrétien musicien parce que yo na bango nyonso idole na yo ezarana yo ke soko fandi oyoki o s'inspiraka o ke soko fandi oyoki o lobi penke au moins Nzambe to pour kumisi Nzambe nani bon surtout que nous sommes d'abord des chrétiens musiciens parce qu'un chrétien musicien fan dans le Nzambe et Bible le bina biso beaucoup ba on a misala raka il y a une différence entre les chrétiens musiciens et non chrétiens musiciens vraiment au fond déjà parenthèse quand les misala de côté au fond les déjà quand au fond on a peine à profiter quand na côté wana et dire tout ça la misala mais Bible est claire la Bible beaucoup ba o ya ngana na misala
Misala. Les œuvres sont là. En parlant de Misala. Misala na bango nde koye banga na zana tango différencier to o mais yo to la nanga il faut discerner le la plus ça est déjà. Plus ça est déjà. En parlant de Misala, yo o yebi déjà Misala nini yo timbeli déjà par rapport ya ba. Le roi la Brice nenga zana aza chrétien musicien aza Misala malam. Oh mais papa Brice nenga zana be misino le comme autant. Mais aza chrétien. Quand c'est ça chrétien, moi je parle de chrétien musicien non le bela bande kona yo baninga no balanga nzembo. Oya biso ya mboka Congo nani oyo inspiraka yo. OK soko yo ki musique no bité aza idole na encore aza source inspiration na ngai. Idole na Jésus Christ de Nazareth. Fidèle internaute. Te to ke malembe, to ke ne malembe. So ba préférence. Na ba préférence ndé belle, mais idole na ngeza ka Jésus. Na idole na yo ezate. Idole na yo eza Jésus. Jésus Christ a kufaka pona masumu na biso a racheta biso. Mais Jésus betandu l'étain. Jésus betandu l'étain. Il y a une source d'inspiration nyonso l'auteur ya nyonso za na A4 abetandu l'état kota studio tenga na lo bela bande kona yo ba kota studio lo kwa yo ba beti so big idole c'est un peu kilo pour Nazareth idole comme Jésus Christ de Nazareth c'est mon idole à moi. Bon préférence na yo. Préférence na yo la ba. Voilà, j'ai des préférences, ma préférence na nga ba ça moi et belé. Tanga tani balé ta misato tanga. Basé bien sur ba c'est on est à ciel de star. Papa ça que ciel de star tanga pour ba fidèle internaute ba belé ba préférence na nga. Tanga tani balé misato. Bon so na lo ba ke loko la préférence na ngai. Zalaki te fait Charles Mbaya. OK. Papa Charles Akufa a inspiré tellement. Quand on parle de papa ben oui, frère sacré, en parlant de papa Charles Mbaya, yé karanda zaki préférence na yo. Charles Mbaya, papa Alain, Père Sonam et puis papa Denis Ngonde, papa Matou Samuel, wana ba baoba. Na mona susi ba maman, sœur Marie, Père Sonam, maman Laure, de baza vraiment ebelé donc papa papa Mété. Oh bon, papa Michel Bakendo boy n'est pas un musicien. Michel Bakenda peut musicien. Papa Mike Kalamba il peut musicien. On a sa préférence. Non non comité ils ont précédé ngabondé. Donc papa Mété, bazali, baza coupe boloa, maman na biso baza donc baspira biso ba vraie lignée. OK, merci pour la source pardon ma préférence na yo. Mais bazé belé ti yo surtout que ba Mozimbié, ba Mike Kalamba, ba Denamona, ba papa Toms, donc ba papa Alain, donc tout ça vraiment ça la bango belé. OK, par là ceux qui auraient ko ça la plaisir ya ba fidèle internaute au bazola na biso, obete la biso nzembo ya musicien moko na ba préférence na yo obete la biso lindanda na bolingo na yo na makasi na yo Imparfait pour toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, imparfait de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce type
jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Oh là là. Fidèle internaute, en tout cas, vous comprendre, hein, Papa Emeka, nous, vraiment, vous comprendre que Toyabeli Bino, musicien, artiste, Nandinga solo, et puis Aza chrétien né de nouveau. En tout cas, vous comprendre que Aza Nalindan Dazo Betazo Imbaki Aza Penta Moto Aza Bourina Batalon, Kaka Ndenge Bino Moro Bolingaka, Ndenge Ba Ope Babenga ki Baloba, ki Basenga ki Tomemela ki Binoye. Ce que Rico Betelabison sur une troisième chanson, il y a deuxième chanson, il y a single La Résurrection. Kolo Yesu akomi na muteba ndimi bozana pomie mwana zamba akomi na muteba ndeko boza ko rêver amo lelo bato bazo rêver mingi azali koya mwana zambe. En parlant de Papa Charles Mombaya, là je fais un clin d'œil à Niclette Mombaya, hein, la grande motema ya Danika Bondokuna na États-Unis. Je dis aussi merci, pardon, je fais aussi un clin d'œil à Filcha Mombaya. En tout cas, Yabino Yangoana. Est-ce qu'on a zoimba oeza ya singa na biso? Timaka kozobika e nyonso ezosekwa tozotatola olamu na Nzambe yayani mozobika e nyonso ezosekwa tozotatola olamu na Nzambe. Il est vivant, il est vivant, Jésus est vivant, il est vivant, il est présent Yahweh, il est présent. Masia nazoyemba ye akufa sekwa ye abotama mokonzi ye akufa mokonzi Yesu asekwa pe mokonzi. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Yano langa Yahweh, yano langa na yebya koti kangaite ayebya kobwa kangaite. Ok, merci. Yebi okoti kangate, okobwa kangate, ya boaka jamais, atika jamais. Une très belle chanson du frère Sacré Mundele. Et aussi une très belle voix. J'espère que vous ne m'avez boyoki. Tant au single et qu'au bimali, si vous n'avez que tant que au côté sur la machine, bah au lambe la bien encore beaucoup savourer pena ma musique il y a solo, musique il y a malonga pour na lokumu nanzambe puis pour na pour se pelisa ba fidèle nyonso bana nanzambe nyonso de partout. Frère Sacré, tout ce que ne moke na suka émission na biso. Et dans la rumeur, moko est circulé dernièrement à Nayoki. Il paraîtrait, musicien chrétien, bazali susu na lignée wana te ya bonzambe. Et belé kasi na bango babungi de Janzela, hein, bakomi moi à côté, so otali musique na bango, otali lolenge na bango kobina et tout pona yo. Oko loba nini impression na ezani non par rapport à ba rumeur wana. Bon, moni ba oya nzambi belobi belé ba oya na komna bo bazala ngate. Oza la mwana soso atobiki na za mwana ntaba ba oya ba kozala bo finika obimisa mwana soso. OK.
mais tu sais comprendre na comprendre na ngai mwana soso azaka mwana soso ata se masque mwana lion ozapeka mwana lion ba question zozala nango yanga mais ton on pose ba question frère sacré yo mo ozofungolaka ba entre parenthèses moko boye parce que quand on parle de mwana soso na mwana taba nani nde mwana soso nani nde mwana taba esengeli ba yeba na lolenge mais identité ezaka identité babungisa identité te OK. Donc oya nzambe aza ya nzambe oya nzambe taza ya nzambe te ata okosi ke naza ya nzambe mais ofinika kobimaka ya nzambe te mais la voie est claire to se mascara te mon évangile wana hypocrisie moi j'aime pas ça. Ah donc c'est que yo po yebi na déjà bato ngo te nga na yebi to nga question quand on so bato se mascarate to se mascarate donc yo za chrétien yebi que parce qu'il faut avoir l'esprit de discernement ce qui tue les gens l'esprit de discernement ezate tant oza mona nzambe oza na molimo nzambe oyeba mbala moko oya nzambe na nzambe te avant tout aloba mais tout ça la ka hypocrisie na ndenge moko boye pona ko se masquer kaka mais le temps est sonné il faut qu'on le dévoiler ba masque wala tsabana nzambe parce que Jésus revient bientôt faut me ba ami pas Jésus. OK, Jésus revient bientôt donc c'est que par rapport à la rumeur wana yo oye penza hein na message ya solo eko ramener bana na nzambe pa nzambe ba tuzo bima na miso ba tusko yo bo mon point misala ba yon kasi na solo ba frère saketo na loba ki yo misala ya ba tuzo bima bato wana ba misala zo ma yo yebi bango déjà non nga na ebite nga na lobika par rapport ndongo lobelinga ki misala muto mabe so ebimi siko nga na osala bon fidèle internaute bozo comprendre bino moko hein que au beneza ambiance ya ciel de star une production ya EHP Media hein toujours na bokasi maman GH onde bozo landa bozo yamba nyonso oyo to sala kapona bino donc te nga lobi na ngelo te ba question zenga ba réponse eza juste que au se dévoiler qui au kosibiso koza mona nzambe moza mona nzambe te le temps fixé au se dévoiler ou comme na kati eza mabe. OK, si on a tout total na single na yo par rapport à la musique na yo sali. Parlons des comparaisons. Pour comparaison peut côté monsieur za na ma bete hein zaka juste poto luka to mema moi équilibre mo boye. Ba musique na yo tango betara ngo yo moko tango vandra beno tali yo comparer yango neti na musicien nini o ko bi ate musique nani na beti yango boye eza comparable na musique tango mususu ya Michel Bakenda tango mususu na Papa Mike tango mususu na Aaron Ngonde ainsi de suite. Bon là mon papa na ngai na linga mingi papa na ngai José Nzita ayemba la comparaison n'est pas raison donc ezanga te mutu na kosa la comparaison eza ba auditeur na biso ba oba ko consommer single nde ba ko pesa différence na ko loba te ke leki ya mutu na ko comprendre mutu te non te par rapport à koleka te par rapport ya ki otali c'est que musique na ngapi na betara na ngalo kwa nanyo yo eza mo ba ligne moko na nanyo yo je m'appelle pas les autres mais moi je m'appelle Sacré Mundele. Oh là là, vous comprendre qu'il y a martelé. Moi, je ne m'appelle pas les autres, je m'appelle Sacré Mundele. En tout cas, merci Papa Sacré. Oh là là. Parce que sur même la Bible, David a manqué Bunana Goliath, Saoul a pensé qui est teni na ya combat. Mais albagi teya zanaki na teni na ye moko bundelaka. Zaki lance ni kaka na chemise na. OK, merci. Unique en son genre. Azaka yemo na lolenge na makamna na musique na ebeteli na yembeli na en tout cas comparable na moto mon côté comparable na musique mon côté parce que il y a le source inspiration na ezalaka Jésus-Christ de Nazareth. Bon, tozana eloko to idole na yepe tozana eloko to lobate biso toyoki référence basée bébé. Ah mais biso toyoki na biso et puis tokobomba toyoki et puis tokobomba problème exact biso toyoki tokobomba mais image oyo eko rattraper lobi na kuna kanangi en tout cas to rattraper kana image oyo en tout cas fidèle internaute vraiment merci na bino nyonso bisika nyonso bozolanda biso toyambelaki bino frère Sacré Mundele oyo abungaki pendant un moment par rapport et azongeli biso sur le point hôtel c'est ce que single na e kala mingi te zobima déjà en tout cas beaucoup consommer on peut comprendre vraiment que ayena ba message à solo et puis c'est vraiment un chrétien né de nouveau oyo aye pour que message na ye mekakozongi saba na nzambe na nzela frère Sacré
Déjà, na musique na on betaka. Église na yo prière en église ni. Oui, naza na nouvelle Pentecôte na banda Tibango. Ah, c'est qui ton Pasteur Piana Wampiana. OK, Pasteur Piana Wampiana. En tout cas, to pesio pembo teska ozali. Frère sacré. Parole de la fin na yo par rapport à émission na biso lelo ciel de star maloba nini okoloba par rapport à ko réconforter bana nzambe par rapport ya ko luka kozongisa ba oyo babunga kinzela ko luka kozongisa ba oyo comme so ba perdaki de espoir par rapport à ya ba thème na yo ya nzembo na yo. Maloba na nga nazo ba juste rara pona bana nzambe tokobungisa nyonso mais tokobungisa discernement te. Eza passe na mapa na nzambe abungisi discernement. Robungisa nyonso discernement te puis kokwesa kondima te. Tozala emporter na ba vente parce que mpepele kaka un mois na nzambe aza fondé par Jésus-Christ dans la tempête. Ils ont na Bible le bible so que ba semer semence monsieur ko ina mabanga monsieur na nzela monsieur pas intel monsieur ko ina sable monsieur la o ko ina katia ya libanga posa Jésus-Christ Nazareth. Quelles que soient les tempêtes, les difficultés, ni du tout qu'on sort, tout simba Jésus-Christ Nazareth. Il y a sa solution, il y a un problème, peu importe le problème. Citation à Robota, Yabana, Moussala, Nyonso, Jésus-Christ de Nazareth, à présent, il y a c'est quoi. Derrière c'est que ça va même écouffer. Et nous avons Nzambe le sous soutenir Bisso. Na parfois musato sala oyo toliki na ba tempête belé totiki yesu wana te toliki na ba tentation belé totiki yesu wana te et ba o ba soutenir biso ba pesa biso peka chance lolengi ba pesa ki ba tumsu pe chance ba pesa biso pe chance wana ya koyoka biso ma message onza ba pesi biso poto pesa bana et puis ba soutenir biso financièrement parce que musique esenga finance je senga tokota studio to pesa rambongo to sala ba clip esenga rambongo habillement nyonso esenga rambongo babi évangile est gratuit mais écoute arabiso et c'est vraiment un fils qui est un petit rien pour que musala nzambe et qui est toujours en avant. Même Bible le mina Luc 8 verset 3 quand Jésus allait en ville village en village il fit soutenir par ses disciples donc pour soutenir biso za na poso robenga ngai il me on les a na plus de 243 89 60 98 440. Quelques salutations. Na pesimbo te na bana nzambe nyonso et puis na ba pasteur nyonso na ba ministère nyonso ba ministère populaire ba ministère chrétien nyonso en tout cas je vous salue en tout cas on est dans une famille total famille mobimbezana et na pesimbo te na yimo ko maman journaliste et puis na pesimbo te na mon frère Brice et na pesimbo te na Patricien Kabange Kabongo mama Madobi Bomba Pacho pe de King Rachifor et nzamba pambola bande ko nous pe bana nyonso alimé rite nzamba sunga biso to sa musala nzamba. Ok, merci. Nzamba Songato Moussala Nzambe et HP Media, toujours plus haut, toujours plus fort. Nous sommes là pour vous servir. Tozaka Kawana, toujours pour nous servir bino. Tozaka Kawana, en tout cas pour nous couper Sabino et Sengona Bandaku. Tozaka Kawana pour nous ramener encore évangile na Bandaku na bino, afin que oh nyoso bazaki gariba mika kozonga vraiment nandila. C'était le mission Ciel de Star, qui est présenté par votre humble servante Lita la Douce. En tout cas, merci Nabino Nyoso Bao Bonane Biso fidèle internaute. Merci na Papa Brice, garçon Bilma ou Azalaki na sima caméra pour na moi coacher pour na kolandela maromi balemi statu Charlie Kanga. Merci à toi Dédé Myongo. En tout cas, merci Nabino. Je fais un clin d'œil à la grande famille Ramazani du côté de Lubumbashi. Je vois papa Ramazani, je vois mes nièces, en tout cas ma grande sœur Nikilita, en tout cas Bambote Nabino Nyonso. Je fais encore un clin d'œil à Patrick Colomoni, hein, à France, à Paris, en tout cas clin d'œil à toi. Monsieur Valentin Lusamba, en tout cas clin d'œil à toi Congolo. Papa Philippe Matendi, Moïse, clin d'œil à toi. En tout cas, Neka na Lobarbo mon message. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, en tout cas, sur le prochain numéro, ensemble avec vous. Bye. HP Media, la chaîne qui vous édifie.